Tu es là, tu t'es dit, je dois bosser, je dois faire comme lui. Bah c'est belé. Mi baleka. Mi balé la musique à Congo. Toi tu as ta droite. Ori bien te, na bi mi balé. Ogo baksa trois na ndenge na yo mais. Fali na Kofi. Fali na Kofi Olomide. Oh yo me gandira nyeta. Nostradamus tag gré. Et tout atali bende bima. Mutu aya pena bo akuta ba fali. Bandela ba phrase. Ndrangeta Nostradamus tag gré. Et tout atali bende bima. Fallait afanda ka héritier afanda ka faire afanda ka et les autres y pas hier sali album à coach sali orchestre afanda du place la musique à Congo pas ma vie en réalité réseaux sociaux ngaye biso na réseau la qui sakabato azabayer. Mais en réalité, aza locataire. Na réseau la qui sakabato aza patron. Mais en réalité, aza kidnapper. Donc yango moni, batu fo bacha ngana lo sa mominga et puis batu fo ba mona ceux qui sont na mutu mo azo telemela, mutu azo komela bino ba nzembo bien boy. C'est qualité beauté yama. Donc ali kaka distraire bino na ba nzembo ba jipa mikuse, ba nzembo ba kanga maboy, kanga boy zongisa boy. Donc la maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. J'aimerais bien m'élever, recevoir notre invité, mais aussi en profiter pour dire un grand merci à PK Service, Patrick Kabouika, qui reste partenaire de cette émission. Et un grand merci au nom de toute la grande équipe, PK Service. Bon séjour à Rock, Bokabela Bodo qui est là. Bayoka Doulé. Yaïk. Ça va? Bonjour et bon. Nalingaro ya boité. Nalingaro ya na moi. Et ça l'ira bien. Bonjour et bon dimanche. Ouais, merci, bonjour. Et puis, bon dimanche, on avait prévu ce qui est album et bimi. Aux ongles la biso awa. Tout décortiquer album. Nalingi les longs na yoto yo kana déjà 20 awa. Que to yeli maramba album. Bien sûr que oui. Te nalingi to yo kana. Non, pas carrément album. Pour nos artistes et musiciens. Moni. Éducateurs à masse. Il y avait battu dans l'interview. Il y avait tout les ans dans la carrière. Album, dans sa carrière. Vous nous appelez concert, voyage, tout ça. Émission tout dans la 1 heure. La 1 heure wana. Tout le bel album, tout le bel nyonso. Mais nyonso. Pour ça le nyonso on a lever les rideaux. Nyonso est allé. Mais makambo to lo ba ezala ka ya yot. Makambo to lo ba ezala ya mutu te. Voilà. Yo da maître. To le na grand maître. OK. Voilà. Mais ba maître pe baza. Bien sûr que oui. Ba kilomètre baza. Bien sûr que oui. Bah rythme ni à guitare yo yebaka à part do. Deux rythmes, deux notes musicales. Ba note à part do et ba sonner. Mais tu as do, tu as ré, tu as la, tu as sol, tu as fa, tu as si. Ah OK, mets-toi. Bienvenue dans cette émission. Voilà, moi ça me fait plaisir de t'avoir et c'est vrai que ça faisait longtemps et comme l'avons toujours dit, à tout seigneur, tout honneur, tu as l'honneur parce que tu viens de mettre à notre disposition un album qui se comporte très bien, qui aujourd'hui nous aurons l'occasion de découvrir sur ce plateau, mais ça sera peut-être en live et tu vas devoir nous ramener sur ce terrain-là. Mais avant cela, j'aimerais quand même un mot. Bienvenue dans cette émission. Merci. Ma téléspectateur, peut-être qu'il y aura un mot. Ouais, déjà, on a appelé si merci. Ndenge yambi album na bango détermination. Et puis un grand merci à master, à grand frère Oyo, soutenir qui album nanga. En l'occurrence, il y a Vienanga Ife Rigola, Vienanga Héritier, Vienanga Fali, master nanga Robino Mundibou, frère nanga Moussou Vienanga Ibrator,
qui encore Inos B, Olivier Chimanga, na mona na page ya Vita Club. Bache pena album, bache nzemona et tout ça responsable. En tout cas, merci na batu nyonso ba artiste congolais nyonso oyo ba pesa nga force pour na sortir album nanga. Je pense que grâce na bango pe et sali ke batu mususu ba tiraki attention te ke bina fila bimisi album ba ko yeba. Ah bina fila bimisi ba Gaulois ba moni ba Warrior ba moni ba Tigre ba moni ba Spiritas ba moni tout ça donc semaine wana na bougaki pena net tout ça par rapport à sortir album. En tout cas merci pour notre soutien na bango. Voilà. Alors, et puis félicitations à l'équipe nanga, équipe nanga mobimba, artiste nanga yi, bato bureau nanga yi pour na marambu tout nenge salam. Voilà. Tu disais détermination, on suppose que tu es déterminé à aller de l'avant avec ta musique. On en profite une fois de plus pour te dire félicitations. Maintenant, déjà pour commencer, les lots détermination et dans moi nous Botami. Quels sont les retours de Yomoko? Satisfait quand tu entends ça, quand tu écoutes ma réaction à Batou, ou ça t'arrive des moments où Yomo va pour le bien, bon, satisfait pas 100% parce que dans mon temps, dans mon yo, quand on va jouer, dans mon année, il fallait qu'il y ait un document, on a ça quelque part, mais et tigala il a poche. Non, ça n'a pas satisfait 100% à Kosi. Parce que l'album vient de sortir là, c'est aujourd'hui, aussi 1 mois, 9 jours. Ok. Voilà. Donc, ok, tout doucement. Mais Dieu a fait grâce parmi les grands mboka oto yebi l'album a mi kolo pena ya miaka et en terrain nzamba sala grâce biso déjà toujours place na biso pe ya ko fanda et permettre biso espace en 1 mois batu ba yeba kenze momo comme na réseaux sociaux ya bina filé zali utobima nze momo comme na responsable ya bina filé utobima nze momo comme na croix donc jusque là nze monyo sur un album na ngano batu ba kanyangote. Si on a fait un album, mais on a cartonné, on a remis le coup. Mais on a fait qui ça, Mwanda? Toi-même, tu étais surpris. Non, mais on a dans une production. Il y a quelques chansons. Oyo, déjà, côté na baba. Oyo, déjà, dans le monde, on a réaction, on a un concert, on a gagné un Mwanda, on a les réseaux sociaux. Mais l'album, nous sommes dans l'ensemble. Non, mais on a cartonné. Mais il y a quelques chansons, Oyo, on doit consommer. Puis l'album, on a 1 mois et 9 jours. Donc je pense qu'il y a des d'attendre. Consommer moi 3 mois déjà tout comme on a 3 4 mois 5 mois résultat ça mususu maintenant on peut s'en dire merci parce qu'on a réussi koyo qui s'abattu moi quelques titres et album dans un espace en 1 mois malgré Formule 7 il y a un terrain malgré Dynastie il y avait un abso ferry il y a un terrain malgré Balle de match il y a Papa Chéri il y a un terrain malgré Légende il y a Kofi Olomide il y a un terrain Stade il y avait un abso ferry gola n'est-ce pas actualité les padres. Donc, biso na masala biso grâce, to joie de amour bonga na biso na musique ya Congo. Donc atana souka, ba bi ke bina filé, nzamba sala grâce à joie bonga na musique ya Congo. Mais je suis pas encore satisfait à 100% et album et puis na tchelango délai po na album est mis à cela 1 mois. Donc tu to comme 4 mois, 5 mois, 6 mois to zo ba retomber mususu. Mais déjà ce qui est bien, tout tomber ta concert na biso na Mwanda. Et puis là, le 15 juillet, nous allons à Chypre. Oh. Ouais, nous allons à Chypre du Sud. Donc, à Chypre du Sud, nous avons Adams. Non, nous avons ça showcase. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Merci. Nous avons Adams, nous avons aussi Bluetooth, les nécessaires à Chypre. À Chypre, nous avons Zoya, et puis Master Tubo, ça la mission à Chypre. Nous avons soutien, nous merci. Nous avons en Chypre d'ici le 15 juillet. Et puis, le 29 juillet, nous sommes en Allemagne, en Colombe, nous sommes à showcase. Pourquoi nous sommes Nous aussi de ça. Nous avons une marque, nous avons un modèle, nous avons un bateau qui accompagne. Nous avons un bien affilé, nous avons un coquité, il y a un groupe mobimba qui est bien affilé. Parce que nous avons mission sera yembi toi Betty égale Mbong. Na futa mission na merci. Donc mutum susu ya msunga na monsieur bon on a pour déplacer dans groupe nanga faut par exemple 50 000. Il y a par exemple on a 15 000 ou 20 000 pour na ngamoko. Non tika ngwe le gâté. Nous avons quand même moins 20 000 wana. Et ça peut façon ya ko promouvoir après la musique nanga na ba place on ba mona ngate. Kanisi pe ba musicien. Si on a lobby qui a eu un showcase, on a mission à Kosi.
Et kasi maintenant où yo ke wana bon batikali bande de touche parce que moi ba bête zate moi ba fonctionner zate. C'est pour autant dire que yo c'est moi ndamwe koti parce que moi ba kiper ba onyo sur zate. Yo go kiper ba parce qu'en réalité si on comprend bien ba musicien na yo ba foot amaka soki ba prester. Si je comprends. Ouais. Alors, admettons que tu fais un mois et si koke kuna. Ba on peut aba prestation zate ba fandi ba ozela. Batana ba loyer au futa, batana ba famille au liesa, batana ma il faut ba mela. Comment est-ce que vous gérez ça? Bon après équipe et Ali, na gère mamanga moté. Mais ngana lingane aux ascenseurs na linga ko ça. Ouais, moi ça me fait plaisir. Même les gamins ont des avantages nanga, s'il faut dire la vérité na lobar. Da wani ara yanga moko. Ndena okende boye na ki Allemagne na ki Chypre boye za ba mongo nanga. Mais Micha quand on a problème soit se présenter pendant que président a problème boye na oyo aider. Mais là teke na ucho beta bongo na ina bando pesa bango na pesa ka bango air to kana bango ensemble. Non, na sala bongo te. Voilà. Tu es sincère. Merci. La fois bah ba contraté, contrat de travail genre contrat. Te bana contraté, ba ya ka test. So ba ye na ju bango. Maintenant voilà li pa loti lobi a lembi na e. Alongwe. Nzawenda. Voilà. Mais na sala effort na respecter ba misala na bango. C'est pas facile hein. Tu es trop sincère en fait. Ah mais sincérité na nga o e moi misala nga arrogant. Moi kongola neni. So ça sincère o ba makambo ezo kende. Non mais là tu es sincère. Na des avantages na auto na ne simple. Mais so bandolo ba ba vérité moi ezo kende ba avantage no ba fâché. Les de vérité ni yo. La boy. Na loba ilelo to loba makambo na yo. Ya on a tout ni net vérité ni. Seule vérité na yo auto yeba awa. Oyo na olinga même pas to zongela ngo parce que les loto beta soit album ebimi. Et ça ndenge yo pe bazako futa yo. On reconnaîtra que bazako futa. Na linga te so na loba no ni sununga na mona na linette. O talaka kuna on dirait bomoni ndenini. Popianga passage. Ba repeso passage te lelo. Les lotos ça la bien. Au futa na musique, il y en a ba façon belé. Ndenge yo pe bazako futa yo. Papi moment. Oui mon frère. Na zo baté pour esika mo be na zo avantage te na ya kakaka. De place na qui ceux qui na bandé ko kende kaka. Ata bando futanga quotidiennement te, ata bando futanga chaque jour te. Mais ça qui na ba avantage on nga mona pe que ça va. Donc ba salaire à musique na bandenge belé. Le lobo eda type yo ya manga na fanda boy, ezaka salaire à musique. Et parce que na outé côté mo boy, na sali pe be fort nanga. Lelo na komi on a komi batu musu bazo e banga pe na grâce nanga. Na groupe na yo. Dernièrement na otobeta na mwanda, na pesi papa na biso mbote et puis na pesi mbote na boss Kuchi. Hein? A outi mwanda za na Kisasa, na omona yo après émission. Papa na biso Robert Nyondo a beti concert omona yo ya mwanda batu plein wana. Imtando betanga na mwanda. Amu konzi munene ale na fête na ye tout ça. A tuni ba oyo ze kolo mo boy. Abi bwana posa artiste ni na uta Kinshasa yo beta ba si bina file. Ya ye bina ngate. Tant toke na kutani na ye na ville pour na zo mbongo na nga ya concert abando tu na nga yo oemba wapi. Bato ze sanga bina file. Na se na emba epa na nga moko. Na lakisi babino akomo tu na nga outa pa waze quoi. Attends. Pour une fois j'aurai idée à waze quoi. Pour atuni nga mona komi na se nga na mona komi na Kisensu na travailler pe trop na matete. Ba mo atuni nga misha waze quoi. Obeta pa waze quoi. Na c'était identité ya matete. Voilà, na se na bete pa waze quoi te. Mais na beta Pentel. Pas nani. Pas Fabregas. Kasi faut le ban ngi solo zale la ki. Na beta pas Fabregas. Il y a atuni ache Fabregas. Ah, ça va pas wera. Vous comprenez? C'est ya ba ibo voter. Moi c'est autant la comment le ba. Tena bila bila ya lo ba ibo. Non, eza na ndenga ko. Oya yebi ya mado. Non, eza na ndenga yo kanisa te. Batu musu baza ndeni. Batu musu baza azana na Congo. Abota mpe na kini aza a focaliser na mambo ya musique te. Eza neti papa na biso. Ya neti papa na ngai. Excursionnel solo. Oh. So na soke papa biso yebi Messi te siko. Po atala bali te, ayebi mambo bali te. Pas de problème. Voilà. Da yebi où tout est Messi mo existaka. Yé a lobby na yo. Atutu na utapa waze quoi. Après yo sur utawa. Papa we gas. Après lobby de Ah mais oh wapi. Oh yo utapa wera. Voilà. OK.
Mais où est un grand artiste? C'est une référence à Moudouez, à où est un mabete? Des mots sur la référence à Moutou Fabregas. Et ça mabete? Il y a logique. Fabregas, c'est un grand artiste. Bien sûr. Ok. Et c'est les. Ah, bon, non, non, pas ça. Oh. Parole c'est déjà. Ah, ok. Non, c'est bon. Donc, il y a le bon après à comprendre que vous n'êtes pas Fabregas. Donc, quelque part, ce que ça lui a confiance, c'est ça pour où tu n'as pas Fabregas. A salinga confiance pour public et bisebi na filé ndabeta. Bina filé à outa wapi. Yango toke malem mais après il y a comme luka yeba bina filé. Déjà il y a bien ça que ayoki bina filé na ba propre effort ya bina filé. Après bina filé comme betela histoire na. Que na outa et pas Fabregas. A salio sous deuxième confiance, il y a trop parce que ayebi pe Fabregas. A salinga deuxième confiance tant atali nzemo na responsable non yema. Na botama na zalaki mwana na ndako ya baboti bangai. Baleisaki babokolaki babokolaki na lokola mwana. Lelo ngapela komi ko bota mokumba ezongeli ngai. Nalaisa natangisa na bokola kimobali pasi. Bana na ngai soki basengi bazelaka kaka papa pesa. Afinga yo koma banzemba boye. Non, oya pena musique ya mateya. Tant on a télé sunte na on na téléphone. Na télé nzemba na msusu tout kana ngo chemin de la vie album na ngai positionnement. OK. Yango na liteya na kopesa yo ndeko. Soki ba parents bazana makoki o profiter otanga. Ebele to ya moke yo nozwa mayele. Pona venir na yo. Ba se kaka mwana mobilité soki na nu akufite. Kasi bakoki bako seka yo soki o memi vina buzoba. Tala lelo sona yo. Abi otu yo. Habité si on est dans salle sous confiance on a bon tant on a eu comme dire mon on cancel quoi ready est-ce que beaucoup ça featuring na ready nga mon organiser tala pour mon gars focaliser dans ma musique na sauter et là so ko sanga bi photo sala ba CD to zo mbongwa so sala ba CD yo na ready boyembi to sala ba CD qui était kama oh biso so bi que CD était kama api na souté. Et comme appelé ça va digital comme ça donc elle a vraiment focalisé dans ma musique qui était à sali 30 quelques années na poto aye kalaming était voilà. C'est ici. D'accord. Le bana Mwanda, j'espère que se retrouve à qui na demande na bango. Ouais. Alors, aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit, hein, on est déjà à la fièvre et à album Détermination. Ouais, Détermination. J'aimerais qu'on revienne un peu parce que à travers tes chansons, il y a tellement de conseils. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu dis bah n'a faut pas profiter pas bas parents pendant que bas parents basent dans la position, ça t'arrive des fois de dire toutes ces chansons, c'est aussi tu regrettes ton passé? Pas du tout. Ok. Tu penses donner à tes enfants ce qu'on t'a pas offert? Bien sûr que oui. Comment tu arrives à réagir face à ton côté parent, sachant qu'il y a les enfants à qui tu dois toi-même servir d'un exemple? Ouais. Est-ce que tu te dis aujourd'hui, tes enfants sont fiers de toi dans cette carrière? Trop fier d'avoir un papa comme moi. Ok. Miradi, je te salue là où tu es, au Fradi, ma fille, ma princesse, tout ça. Je suis fier, il y a un papa boui. Parce que voilà, tu sais, avant à 5h du matin, il y a l'élo, je dormais, dans la chambre à Bana, moi, je suis là, au Fradi. Je suis là, et tant que parent, tout le monde dans la chambre, elle avait mal au ventre. Dans la mouki, dans la mouki grande sœur, dans la yamaï, tout si moi, on a tout cotisé dans la voiture, on a démarré, on a été à l'hôpital. 9h, je vais aller à l'église. Elle s'est rétablie, elle est bien. On a salé quand même devoir les parents. Malgré côté la chambre. Mes enfants sont fiers de moi. Papa, il y a la parent. Voilà, le lot est fier de moi. On a une chance, si ça va classiter. Nasuka na niveau nasuka na yoki la sonité parce que nga passé na yoki la sonité nasuka na 5e des humanités mais aujourd'hui bana nga ba otanga ba se retrouver na ba otanga na bana ba ministre
baotanga na bana ya ba PDG bazotanga na bana ya bato mongo na mongo ya musique nanga parce que na lingi na sala bana nanga lobby bazala pe ko likanga bazala utile na société so inga maele nange suka awa ya bango ezala ta ezaka honneur nanga voilà. Comment tu réagis face à Banzé mon album? Quand tu regardes, tu te dis, album il en a plus de 8 chansons. Oui. Mais Banzembo 2, 3, 4 et Koti, Hollanda. À quoi est dû le choix? C'est comme ça que tu voyais ça aussi, où tu te dis, bah fanatique, bah poni Oyo, pour Oyo n'achaka moi mongwa mingi. Oyo koto eza, comment toi-même tu vois ça? Après, sur la réalité de la musique à Congo, lelo, batunya sur la langa, baby ken, on a lu parce que c'est la vérité. Lelo la musique à Congo, il y a un album moroté, où il y a 30 chansons et cartonné nyonso. Et comment on aura sur l'album on 30 chansons, soit il y a moi 7 6 mais c'est bon. Et continue à barre, c'est bon. Sur un album on a 10 chansons, soit il y a moi 3 4 5 et continue. Mais comment on bon parce que tout ça bimisa biso nyonso terrain munene to na kata challenge. Omoni so tala à l'époque l'album va venir na biso faline ala ki pena droit chemin wana omona ngombe na ki bande bandeliti suka. L'album né ala ki ba maison mère ba solo la bien wana ki pena bandeliti suka. Ezara sou pena bongo te parce que ba musique me soupe botami. Ba fanatique ba comme peut partager. De l'autre là la bo omoni bu gezma weta bimisi nani Inos Biabimisi, Saba Baby, Ebeba, Gez Fabulous, Nini Tamara, Bogoto, Vanni, La Morgane, Pastek. Donc, bah, tout terrain comme moi, il y a au Cabana. Voilà. Donc, en fait, pour le moment, on savoure dans l'album Unamutu Olito Inae et Simbi, Azo savourer Nanouana. Oui. Alors, on va pas rester là, on va un peu changer de côté. Détermination, tu es déterminé. Alors, album est bimi, maintenant, il faut album et Tekabisson. Tu bouges pour Chypre, tu bouges pour Allemagne. Est-ce que tu as prévu un concert de Tobengango, la présentation d'album à Wanamboka? Oui. Bien entendu, ça, la fois passée pour l'album Nangai précédente, il y a eu positionnement. Donc, nous allons continuer la promotion de l'album. Si place on a Sigo, ça va. Tu peux si date na biso ya présentation de l'album. Voilà. Puis on appelle merci na PDG Lenny Bidens. Ouais, et puis manager na Prince Matoun na Paris. Et puis beaucoup de félicitations na Sony Music. Pourquoi? Na monde na ndenge bazo promouvoir vraiment musique nanga. Et le long moment on appelle na Trace Africa na monde ba che Gims ba chenga. Ba chenga ni ba chenga ba che Inasubi ba chenga. Tu réalises tes rêves, au fait. Tu l'appelles rêve, tu l'appelles... Non, il y a là pour ça. Rêve, c'est trop dire. Mais il y a qui... Il y a pour ça, ils appellent... Ils appellent un rêve. Ils appellent rêve. Rêve, non, les gars, on a trace. Rêve, ne d'arani. Rêve, non, on a télé. Non, on a beau minanga. Mais ça l'a quand même bien. Et ça l'a quand même bien. Comment on a beau épée, les lots. Et là, ça y a évolution à lui. Parce que nous, on se doit en avoir besoin. Bien affilé. Voilà. Qui a toujours été ton modèle? Le lot n'a fier nanga, non mon ande ba so mabanze mon nanga, non mon on a téléphone nanga que le lot n'a côté si boy. Le lot n'a côté si boy dans 6 mois. To côté ici, kolobara te na côté ici. To côté non, qu'est-ce que voilà. Na côté ici. Alors tu as un modèle nanga na musique à Congo? Oui, c'est-à-dire que quelqu'un qui t'inspire ou qui t'a inspiré, qui à chaque fois quand tu es là, tu te dis, je dois bosser, je dois faire comme lui. Bah c'est belé. Mi baleka. Mi balé na musique à Congo. Toi tu as ta droite. Ori bien te, na bi mi balé. Ogo baksa toi na ndenge na yo mais. Fali na Kofi. Fali na Kofi Olomide. Pourquoi? Parce que bah bateau. Si tu l'as justifié ça c'est. Voilà parce que bah bateau yo net vient na biso Kofi depuis Azala, ti le lo Azakaka. Vient à Bisso Fali, depuis Azala, il est là à. Et puis il y a du professionnalisme dans ma mnae. On a un correct. Alors ça la musique n'est très bien et ok bien. On même la musique na Bisso pena. Toi so fait comment?
Bon, ça y est monté basé belé mais yo bina tanga di. Et coquille. Oh, c'est justifié pour Annie. Et après ma bête on c'est justifié. Pourquoi est-ce qu'on n'est plus libre? C'est comme si la liberté dans le monde de la musique est comme dans moi caca. C'est-à-dire que le bâté que na linga bébé chanda, il s'arrête là. Na za liberté ani na ngabe. Na liberté, yo no lobi de. On na lobi ke. Et souki. Na liberté. Dans la liberté. Makasi. Tomeka. Meka. Bamiseni ba pia okanda. Na Congo. Oyoka bien te, olinto loba na Chypre. Na Congo to partout. Na Chypre te, awa, tous dans le Congo. Bon, Michel appelle ça en Kanda, Bazali, mais c'est pas important dans le bon à télé. On va dire au Loba la liberté. Tu vois, on est comme ok, oh, tout n'a qu'à ça. Filet téléspectateur, il s'appelle Bina Filet Aïg. Alors, tu vas devoir nous faire savourer maintenant cet album. Les titres que tu trouves qu'on n'a pas encore découvert, où tu t'es dit, Boyoka, oh, sous bien. Yo est américain, on en a soufflé. On dirait que non, on préférait toi ma réseaux sociaux. OK. Non, fais-nous savourer cet album. Ça dit que ça pendant moi voyage. Mon dans réseaux sociaux. Moi on aime dire moi bah tu vas mon ka muto mes réseaux sociaux mais to be ba réalité le tout monde ba réalité na réseaux sociaux. So mon a patron, nzoka qu'il n'a peur. Le tout monde yango na réseaux sociaux. Bah tantine bele tout monde a bon basi kitoko mon na beauté na réseaux sociaux. Oh il a utilisé beauté na pour na kidnapper bato. Donc ba biso to komara marambo to yemara banzembo ezaka mena réalité. Peut servir. Donc biso to bato mo boyelelo et puis na moni na ba page tant ba poster bato ana ba chara nzembo na nga ya réseaux sociaux. Donc là que message ezaki capté, message ya capté et puis to ba réalité. Donc on a fier na nga surtout na écriture na nga. Biso to bato mo boye pena surtout ministère à culture il faut protéger biso makasi bato lokwa banga boye. Tel pena que nos garçons aient marabanze momo na papa na bana na maman na ba koko ba yo kango dans l'ensemble et déranger mututé à terre apena batu na banze monae. Voilà. Aïe 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 raison aïe aïe sociaux na réseau la qui s'akabato aza patron mais en réalité aza débrouillard na réseau la qui s'akabato aza marié mais en réalité aza célibataire na réseau la qui s'akabato aza na esengo en réalité aza nyokoma réseau sociaux influence en réseaux sociaux bakomi ko bomba vie en réalité réseaux sociaux ngaye biso na réseau la kisaka bato aza bailleur mais en réalité aza locataire na réseau la kisaka bato aza patron mais en réalité aza kidnappeur. Chikicha. Merci. Une autre chanson. Regret. Pourquoi regret? Regret, c'est l'histoire. Il y a Tantine Moko, a connu la famille bien. Azaki no moi mukie, c'est en classe, ma casse, après au lingana. Est-ce que je continue ça qui na bolingo avant? Ça a continué na bolingo avant. Il y a mon rendez batu balinga, quand c'est bolingo ya na merveille. Nzoka komi kotisa kotiaka na bete ke ba retomber à ma bébé ozala. Donc comme mon bolingo le quoi a continué en faire. Yango comme regretter ce que bon moi na bien. Maman regrettait bon moi na nga. Et ça qui meilleur chez les parents. Na ça qui pressé à quoi embrasser amour. Na ba quitter et au même moment na nzela o. Et l'autre on a ba sœur rebelle na bandaka mabala pe ba regretter ah so na OK maman. So na tanga classe na nga. Ceux qui na okaki ba conseil ya ba yaya na nga mais peut-être na se retrouver dans situation haute. Donc voilà. Azalaki awa na ntango apasi olalaki na etoko motema na ngai lelo zwi mbongo tala oke kotonga chateau motema bambandana
soki okoni okolani okolanga ta loboko motema te colonel Edi Mwamba motema yango elingaka yo endimela yo ebombaka mabe na bolamu na yo colonel nazolela kaka bata perdi nakaba motema epai ya commerçant ataki motema na ngai na basusi ayebaki un jour akoki te ngai naleli oyo nakoma koregrete bomwana na ngai ezalaki meilleur chez les parents nazalaki presse ya koembrase amour nayebaki te koki kokoma fer ya vi nanga colonel Edi Mwamba adie mon amour kende colonel nga natikali na ngai comment tu peux quitter la personne que tu aimes pour aller suivre celle qui te plaît ce n'est pas possible. Soki okoni okolani okolanga ta loboko motema te son éminence maître Kazi ome milinze matus baviale mbetolo c'est Jaïf Siloulou. Il y a aussi une très belle chanson qui est dédiée à Maître Kazi, à qui je dis bon dimanche et toute la grande équipe de son parti. Cette chanson fait parler aussi. Oui. Surtout le choix des titres, responsable. Ouais. C'est quoi l'idée de cette chanson? Langaki na te ya bato na kati ya nzemona responsable puis ko motiver bato baza déjà ba responsable bato bazwa charge ya famille ya bandeko ya libota ko regrette raté etangama pona yo et puis na ngana la bato ke il y a pas de son métier qui est de ce genre sala musala na onyo so ko sala soki des choses responsable moni lelo na VPM ezana ba bato mususu okomona ya zoteka mai ebi réalité vie na été ko seka été aoteka mai mais amsa zotangisa bana na epe na kola bien kana monga mai wana mutu mso azomema pusu te po alinga mema pusu peut-être ba parents bakufa peut-être papa kufa tikele maman na baleki na yende fa boko la bango lelo na réalité na biso ya na misala mususu bato baboya ko sala na Afrique mais na Europe ba sala on po on a choisi on se retrouver place moko yo moko responsable ya vie na yo au sala l'échafaudage au sala ngo mena kini ya mso boya kyango donc eza façon ya ko motiver bato ya ko zongisa bato kana banzela déjà musique ya boye na ebisio na ebité quoi na le batalo wa grand mopa na ebité quoi yango esala ke na je bonga na musique ya Congo bon mutu mso ko fana na ya boy na ebi na filé asali ne campagne na mabese ebi na filé mais ko longola bi na filé na place aussi afana na musique ya Congo yango nde l'équipe passe responsable tous les gars ngayo moninga omoni na se mvula na se moina memi mokuma na ngai nazoluka kosekanga te oyebi réalité ya vi na ngai te mobali yeyo kimobali pasi na botama nazalaki mwana na ndako ya baboti bangai baleisaki babokolaki batangisaki nga lokola mwana lelo ngakala komi kobota mokumba ezongeli ngai nalaisa natangisa na bokola kimobali pasi bana na ngai soki basangi bazelaka kaka papa pesa soki nazangi bakondimanga te papa nyopwamaki mawaye ngai mosala na boyaka na bolenge na kimokolo nasali yango kaka il suffit nazwa talifuta nasalisa yanga libota ngai kolikunzi ya famille soki nasali te nani akosala ye ngai oyo ngai mawaye mobali na boyaka na bolenge na kimokolo nandimi ye kaka il suffit nazwa talibala nalongola soni ya famille na ngai ngai komwasi moko na libota baleki akomi kobala ngai elenge sepela na bolenge na yo osala nyonso elingi motema onga kulu na onga yankelobi yo mpe okobota bana mabe ozosala na lepresa ekoki kolanda fiti na yo oyibaki bakoyiba yo onyokolaki baparent ekoki kozongela yo awame
maître Kazi. Son éminence maître Kazi. Ozala na mbongo pasi yo mokili mawaye. Ozanga pe mbongo son éminence. Ba famille baninga mpe bandeko na yo. Ekoya butu moi bakota lelo. Soki mpe ozangi bakondima yo te. Koyebana ezali ndenga mobaninga. Basangisi lokumu nanga na mbongo. Dokotolo kaimile. Nalingaka masangi bebisinga sante. Cigarette ndenge moko. Nalingaka cigarette epesinga maladi. Natikala na mokola mokili. Lokola moyo botama na ndeko te. Maladi yokotungisa ngai. Bakokundanga na yo sanduku moko. Maladi yokonyokolo ngai. Bakokundanga na yo libulu moko. Nayaka na poto na kotinda mbongo na Kinshasa bakolia bakomela. Bayebi pasi na ngai te. Nakolala pongi mola ite tongo ete na nga nakende koluka. Ngai koetike ya pamba. Ndeko mobali mwasi lamuka nanu na pongi. Lokumwa moto eza nde mosala o. Soki ozwi bakopesa yo batitre na oyo oza komerite te. Soki ozangi okoki kobima inutile na societe. Ndeko lamuka nanu lamuka musala. Papa nde, papa mama yoyoyo. Soki pe ozwi mbongo zala mayele bendaka ba amina binemi. Mbongo eloko nini mboma. Baleki bakomi bayaya, bayaya bakomi baleki. Pona kozanga mbongo oyo. Ige naluka mbongo nanga na pasi. Lelo ebotela nga binemi. Nakosala nini jalousie. Papa prince matundu nasalisaka bato me bakondima ngai te. Papa Billy kikundi napesaka confiance nazwi trahison. Papa Franck kitumba kwa munda tosalaka bolingo lelo bakoma binemi. Bolingo pasi nakoma koluka natika mokili. Nani akobokola bana na ngai. Mazefire nyanga papa na ngai. En tout cas, sur ce plateau, moi je peux te dire, s'il y avait des gens qui réfléchissent encore pour acheter cet album, avec cette chanson, je crois, il n'y a personne qui va me contredire. Félicitations l'artiste. Merci. Pourquoi le choix de ce côté mélancolique? Est-ce que ça t'arrive de t'entendre chanter? Bien sûr que oui. Ça t'est déjà arrivé de pleurer pendant que tu chantes oui, ce genre de oui. chansons? On a des copains. C'est tout ce qu'on a en répétition, tout dans un concert, dans les lacacs. Musique et méditation. C'est trop profond cette chanson. Voilà. Ce sont des cas que tu as vécu, ce sont des réalités que nous vivons tous les jours. Ouais, ce sont des réalités Oyo, Mutuna Mutu Sikaza, je pense, dans Katia Nzemboyo. On s'est retrouvé dans la partie. Dans le bagelo moko, dans le barelo moko, ya papi, ngaso na ko manzembo. Na longola bagolo. Na longoli ba wario. Na longoli ba spiritas. Na longoli onga fanatika wera, nga fanatika jibe, onga fanatika wenge, onga fanatika kofi na longola ba fanatika na bango. Na komisa bango batu normal. Ngai fona pesa bango message. Na ba fanatique na nga ba ange. Na longola ba fanatique na nga. Na komisa bango dire devoir mo eza liboso na nga. Parce que fali aroyemba, faire aroyemba, héritier aroyemba, wera jibe kofi ba royemba. Nga pe na royemba. Nga pe fona tala. Place nini ba vie ba simbakité, nga pe na ya ko simba. Oyo ko toucher kaka ba fanatique na ngate, mais que toucher na ya bango, et que toucher na ba chrétien, et que toucher na ba sango, et que toucher na ba nganga, na ba soldat. Yango moni musique na nga ezara. Musique moko na habité so na benga ko moni. Musique na nga eza pas forcément 40 to ba musique ya mokili. Musique na nga na katikati wana net nzemba boy. Pasteur oyo quand on a ba témoignage ba pasteur ebele o ba fanatique ba nzembo na nga. Banzembo boyo mona ke elle est très profonde. Voilà, banzembo boyo mona ke na koko na bana ba yo kango. Eza lo linga bi na filete. On se retrouver dans la réalité o. Vous êtes responsable. Vous mona. Donc yango moni
bato fo batiaka na losambo mingi epuis bato fo bamona soki eza na mutu moko azotelemela mutu azokomela bino banzembo babien boye seke alii te boteyama donc alii kaka distrait bino na banzembo bajipa mikuse banzembo babokangama boye kanganga boye ezongisa boye donc yango nayebisaka na peuple congolais botiaka nga na losambo mpo bato ebele baa na posa te tocontinue koteyaka bino tocontinue kopesaka bino banzembo ya boye voilà donc réalité ya vie soki oza na mbongo eboti baninga soki mpe ozwi mbongo zala mayele ebendaka baami na binemi mbongo eloko nini ye baleki bakomi bayaya bayaya bakomi baleki mpo na kozanga mbongo oyoyo naluka mbongo na nga na pasi lelo ebotelanga binemi nakosala nini ye jalousie tomona baréalité wana na Congo mona problème ya na famille basote yaya bake mama baleki po leki nda na mbongo tozomona ngona nakini baninga msu bozalaki bien mais tant que yo komozwa bango tout bakomi contre yo bango tout babalukeli yo yango tobi so tant wana ozozwa mbongo za maele ebendaka ba ami na binemi en même parce que faut yeba ko distinguer banani ba vrai ami banani pe binemi mutu mso azo ino pona be fort na yo donc mutu ayini yo pona be fort na yo mutu ayini yo ne fallait pas nazo dit ça bien affilé c'est vrai que Yaig avec toi on arrive toujours à trouver de la place mais il y a encore une chanson qui fait laquelle attends j'espère que le titre viendra il y a tellement de chansons dans l'album Oyo moi je me dis tout à l'heure notre choc je suis pas encore satisfait à 100%. Quelle est la chanson qui te vient en tête là où tu te dis Oyo non batuba batuna bakangi banzemo nyoso nzembo nyezo yelo na mutu minute où tu te dis nzembo Oyo nga moso na oyembango toke pointure ah ngaya motema si elingi eboyi baconseil na botikana nga yete pourquoi bozoluka nabima songisongi onyonso bokoloba nakoyebisa bebe na ngai yanga motema esalema mpo na ye na boya infidélité motema esi elingi eboyi baconseil na botikana nga yete pourquoi bozoluka nabima songisongi mpo nyonso bokoloba nakoyebisa bebe na ngai yanga motema esalema mpo na ye na boya infidélité ngaye otita bango pointure des fois dans la vie il ne faut pas koyoka bato nyonso soki si olingi pie bapekisaka yo nga me na kuzu bango moko balingaka ngai mo bebe bazalaka deja prêt bazelaka yo bwaka mpo balokota ngai mpona mozala mayele c'était la phrase yango na bandela oh pointure des fois dans la vie il ne faut pas koyoka bato nyonso soki si olingi bapekisaka yo nga me na kuzu bango moko balingaka ngai mo bebe bazalaka deja prêt bazelaka yo bwaka mpo balokota ngai mwana mozala mayele motema esi elingi eboyi bakonseil okotika na ngai ete pourkua bozoluka nabima songisongi mpo nyonso bokoloba nakoyebisa ye yanga motema esalema mpo na ye na boya infidélité Augustin Kuchi bene pemba na nzembo oyo Yaige ah pointure nani pa ayemba yango nani nazala chanteuse moko ah ouais non c'est bon non mais qu'appelle-t-on chanteuse c'est ça que mutu oyemba botolobi makambo chanteuse nzembo oyo titre bango pointure eya ndenge mona ba nayebi bozwa tuna nazolandela nini ya bacontinuité nango voilà donc pointure ntazoyebisa bato ke mobali oyo to mwasi oyo ye nde pointure na nga ok
Moni de l'autre, tu as un problème, moi, PM a coquille CP. Bon, on a pas d'exemple là. On a pas d'exemple. Il y a Directeur Sassa, par exemple. Directeur Nangai. Ok. A CP na fille, moi, mais on a kaba master ya fille, wana. Bah, il y a directeur on a randumba. Komekate. Mais quand c'est la directeur boya siko yé, on va remplacer. Donc la plupart il y a des filles. Donc l'homme on appelle directeur quand a fille alors pek ça moninga na. Na biso tout ça ba jeune na bala kit na bala avant na bala pe to leka na mambo na tout. Au mona olingi chéri na mo boy ka ba mastane ba lo ba gap. Ni na fila randuma mais tant que meka su masana na yé. Et là oui. Comment qui m'a tentation bongo te bina filé. Oyoki bien te. Te ba tout ça na méchant te. Il y a to tirer ngato na meke non. On me dit ah on sera ça va fan. Sa mère ma bé. Te na bina karla vana bala. Bona sika. Na sika na sa bondeni. Ah non, j'aime bien quand il réagit. Na sika te hein. Donc non ba tumususu ba yo cha songi na couple na bino ba ozela yo obwa ki sa mutu na yo olingaka po bango ba lokota ye. Voilà, ça c'est une réalité en fait. Voilà, ya ngona mona lobi mote messi elingi eboyi ba conseil na kotika na ngayete pourquoi bozoluka na bima songi ponyo sobo kolo bana ko. Mais ça t'arrive pas de penser au yembela pe mboka. Donc moi si azoloba to mobali ya loba gen bozolingaka bo misanga songi na makazi po ani po so yo tonga mobali na ngepa na nga na kofunda so yo tonga mwasi na nga epa na nga na kofunda na ngai na kobomba te yo funda rapé ngande ba funda ka bato epa na nga. Oui. Comment ça? Yo ba funda bato epa na yo. Mais yo pas go funda bato epa merde. Ngai ngande na homme public. Mais oui, en tant qu'homme public, on peut te faire des avances. Au monique ba avance oyo en tout cas na robomba on te fundi pas merde. On a quoi ça la tête? Mon frère Eza Motuna. Eza non malembe. Tout qui est de ce côté de OK et daka Motuna dans on peut l'issasi. Bon mais quand on a mère pas na ga fundo. OK, Tomeka. Quand tout ça femme na. Ouais, OK. Yaïg. Au monde bat ba otala ba olo ba jour yona bene ba mon amno suspect. Ah voilà. Et ça bien té. Yo kana déjà. Ouais, mais yo kana no. Au monde pour makambo nyo ceci là. Faut yo mo que pas mère au funda. Oyebi sa mère en tout cas. Makambo ba olo ba yangana bene. Et dans le coup d'avance que tu bene aya osala ta moi une semaine et pas na biso na ndakwa pour mon akenga ne logo za la raté ada à travers nanga mais ba jour oyo avant na ndako pour moi ba répétition. Ah bakamba boy déjà mère yemo za na miso ko mona la mukolo amona mabutu. Funda. Donc non funda ke ngai kasi ufundi ke ngai na peso conseil bena ya ovanda. Ba français ba loba pe momo c'est lui qui s'excuse s'accuse. Comment yo funda ne loko eza na mutu a mère te? Yo s'excuser te. Afika la uto calculer la mère azo ya funda ko betela yo. Wana uzo ko funda te. PM ben yo lo baki ngana lo totika pardon. Totika bonga mona botoli. Totika to kombo na e. Ba simbi yo place ozo kaka. Ya esili ngako na lo baki na mo. Eza ko zo kangele ba chance. Ponga na marié. OK. Mais ni lek no apli sa ba no lo wa yo. Na lobby na retirer. Benzela mobali mo ka ya sérieux ya logique ya obala ye. Ponga na bala. Bon OK na retirer. Pesa combat danseuse no mo. Pesa combat danseuse no mo. Maradona. OK. Omoni neti Maradona. Ba danseuse bazé belé yo ponika ye. Omoni makambo ba. Olobi moko. Kasi on a lobby bazé belé mo ponika Maradona. On a continuer idée na. Chimène Barça. Tatiana, Ike, bango na 5, na Rit. Pour des Rit au PC Mbote. Yaïke Beta! Beta et Penza, PM. Fidèles téléspectateurs, nous allons repartir du côté de la régie. Je verrais bien que nous puissions prendre notre rubrique anniversaire. On a justifié. Rit a bébé. Rit a bota qui on a PC Mbote po. Ba jour to zo yate na PC Mbote na boglo na ngaska walina mwana na so ya Rit. Dans ces na Rit. Atika obina bota ki. So ka 6 mwana pusani azonge na musa. Après wale. Na moni na chebo ya po na mona ekala. Bogenda rotale pe. Oui ngate. Baninga na ba danseuse ngana la na Europe tanga bota ki c'est bon. To organiser ki yango to luka moi quelque chose ba ki otala. Ah OK d'accord. Non, c'est bon.
Au moins, l'orchestre, c'est ceux qui ont organisé Boye, les danseuses, les bota, les congé maternité, après les boulot, ça va. L'orchestre, c'est pas Boye, la Mningambasso. Ah, rien. Non, non, c'est bon. Babouagela, c'est Génabosani. Babouagela. Oh, échec réseau. Babouagela, il y a. Babouagela, danseuse, Nangamo. Pas danseuse, Pekaka. Hein? Danseuse, Moko, Babouagela, danseuse, Moussousou. Parce que Badongwana, Babouagela, un PC. Parmi les danseuses. Oh, yo, mais quand tu Nostradamus, tag, gré. Et tout à l'heure, bima. Mutaya pena bakuta ba fali Ndrangeta Nostradamus tagre gré et tout à l'heure bima Ndrangeta Nostradamus tagre gré mutaya na mboko akuti fali afanda ka héritier afanda ka faire afanda ka et les autres yé pas yé à saler album à coach à saler orchestre afanda du place la musique à Congo au livre né bien ko fanda musique à Congo mona ngo blague o moni ba tana tanyona to niveau mona bango te mais na joie place bango ba na mboko. Donc, on a un garçon, oh, il y a quoi féliciter, puis il y a quoi, mais quand John a mis ça, na me ko mrier, to na me ko bundise, si matin, on a pena Eli de Dieu na mo ponami. Eli de Dieu, il y a un scrabunga. Na bisio ke ouais, Eli de Dieu, abadi. Ndrangeta Nostradamus tagre gré tout atali bende bima. Ba je on a le gata. Et puis au kangi ngo benda. Mais zangai. Nakanganga tende. Ndrangeta Nostradamus tagre gré tout atali bende bima. Oh ma kolongolo. Fidèles téléspectateurs, on va revenir et on va prendre notre rubrique anniversaire. On se retrouve tout à l'heure avec Yaïg. On regarde. Voilà les sons. Très belle chanson. Merci. Félicitations, une chanson dédiée à Choisi Matata, dans Céleste, à qui j'ai dit bonjour et bon dimanche aussi à Pati Mahamba. Alors de retour, il y a tellement de réactions. Il y a Prince Ngalé Mansele qui te félicite. Merci. Rabi d'ailleurs, on a fait une mission, il voudrait bien entrer en contact avec toi pour de production. Il y a Mathias Mokonzi qui te félicite. Merci. Il y a Odon Chovo, il y a Patrick Abouika, le patron de PK Service. Oui, le patron de PK Service. Merci beaucoup. Voilà, il te félicite, il dit félicitations. Il y a Emani Kabemba, il y a le commandant Bellon qui te dit félicitations. C'est un soldat va comprendre. Et à Paris, il y a... À Paris. Oui. À Paris, il y a Alain Mouniongou qui te félicite. Alain de Panama. Merci Alain de Panama. Il y a Anel Kabafossette. Anel Kabafossette, Moutounarata, on a moni de Omokolo, on a moni artiste Djamba, Ricardo Zumbe, on a moni Sire Bengo na Belgique, en tout cas, on a moni Olga Baby, na Paris, on a Batunanga, on a Zarana Bango, Baïbou Bebou, na Paris, on a moni Trésor Sandoukou, on a Batunanga, Pena na Zarana Bango na Paris. Merci. Il y a King Makiadi. Oui, le vieux King Makiadi. Canada. Ouais. Il est à moins au Congo qui te félicite. MC Kamanga au Minéral. Merci MC Kamanga. Rapidement, on va prendre quelques messages. Kanza Tunguni. Merci M. Kanza. Félicite. Il y a Bellamy, tonton Bellamy qui te dit bon, félicitations. Merci. Rodrigue Diwa, un déclarant. Il y a le colonel Rifem Apela. Et enfin, il y a vieux Philo Ezaou. Non, mais moi, et puis, on a profité de ça merci mon fils Kisomba pour notre don à couper ça. Dernièrement, on a la répétition. Mamoni de collapsement, il y a déclarant fils Kisomba. Il y a une table à mixeur, il y a mon nene à Kabeli en tout cas, mais à pas Molayo. Voilà. Ursil Pechanga, clin d'œil spécial à toi, Jésus Noël Cheke. Merci. Yannick Zonde, merci à Vicky Amunazo, Bobo Chibos, bienvenue à Kinshasa, à Papi Lafa, Nobleman, clin d'œil spécial à Fabrice Bavi, Bwana Moutingwa de tout le temps, de tous les jours, et aussi à Salif Patrick Tshisekedi. Alors, je reviens. Cette fois-ci, je mérite quand même que nous puissions revenir dans l'actualité dans l'ensemble. Ouais. C'est vrai que tout dans le monde de la musique, mais aussi, on peut avoir une idée. Artistes musiciens, vous pouvez aussi nous aider. L'élo se plie à passer par 4 chemins. Nous vivons l'insécurité dans Mbokanabiso. À travers vos micros, à travers vos sensibilisations, à travers vos chansons, ça peut aussi interpeller, tout comme Batex Osei Larabiso est bien. Selon toi, quel pouvait être votre apport en tant qu'artiste musicien
en général? Déjà, au tali clip nanga o, nga pena nzamba lobela nga, na sala mambo avant. So landi clip nanga na débit, na pesi d'aba tu mateya, na scénario nango. Donc frère Moga Zalaki ana diamant na ndaku, mais Zalaki na baninga na ye, ayebite ke baninga ni wana baba malfaiteur. Ateki diamant na misu ya baninga, et baninga bake na butu ba bengi ba criminel ba kotele na mundu ki pa botola ye, maleta Moga Zalaki na teka ki diamant. Donc ça makambo toujours mona lelo. To terre déjà battu. On moni titre na eza leçon. Donc na leçon on a muto attirer déjà leçon bien donc malasimation na ça la cop na ngai na sali affaire na ngai ya mbongo ebele na osa ngona miso batute parce que parmi batu na koza na bango na yebi kati na bango te. Mais pona mambo ezoleka na mboka pona ba insécurité ezoleka na mboka en tout cas ngala kosenga biso ba musicien surtout ba grand au baza liboso na biso. Base la raté l'état bien à biso apesa biso mbongo pour to kota studio pour to sensibiliser bato parce que dans quatre bato ano baza ko enlever ba fanatique na biso bali bande ko na biso bazali ba professeur o batangisa bana na biso baza na kati ba monsieur ba madame batangisa bana na biso bana kati ba pasteur o bate ya biso bana kati donc ngai nazana ko koka ko charge wana te ya ko sensibiliser bato par rapport à poids na na musique congolaise lelo et ça peut na moi c'est par rapport il y a ba vieux mususu le roi ba wazé quoi ba vieux le roi ba Kofi et les autres et tout ça en tout cas les na senga mingi na bango soki ba koki ko sangisa biso to ye manze momoko ya sensibilisation pour na makambo ezoleka na mboka na biso voilà. Et surtout qu'il faut dire, nous sommes à la veille à GA Francophonie, oui, c'est oui, quand oui. même l'image du pays qu'on veut. Si tu arrivé de faire une improvisation, là sur ce plateau, il y a Makambo Union sur les canaux, sur les réseaux sociaux, on a des procès, on a des kende, on a des kombo batango. Fais-nous une improvisation. Le kobongwana tika misala mabe bato za koboma yeba baza bato ya nzambe makila na bango un jour ekoganga atana banana yo to pe na libota na yo to bongwana mikolo ezopusana nzambe azoya keba kozala juge koboma moto mokili te pona mbongo luka na motoki na yo un jour okozwa bato banyokwama na vie me basala befort lelo bakoma bato na mayele na bango pourquoi yozo boma po gagner misolo misolo yo kozwa un jour okotika kaka prison ezalaka kaka na boyete atana kibomoto okoki pe kokota lifelo ezalaka kaka na suka mokili te atala bomoi okoki pe kokota tala lelo yo eliane na boloko tala lelo yo izake kabakaba na boloko tala lelo yo bigeboye na boloko eza deja lifelo na kibomoto tobongwana totika mabe totika kotunisa leta na biso image ya mboka yango nde toza kobebisa tozoteka nini epa ya bapaya insécurité tondi na mboka ezokimisa na bapaya po baya kofanda na mboka mawaye Bakisa tapé ba rein na kati. Luka place mon côté ça ba rein. Na côté ça ba rein bon gars. Eza bosengi. Oh zembo déjà ngoyo ngamona obimisa ngo. Ba organe nzamba tia na nzoto ya moto po eservi moto à vivre. Kasi yo moto mokili lokola ye pourquoi osa kolongola po salango échange na misolo ebongo ya yo est-ce que balongoli yango ebongo ya papa to mama na yo pourquoi olongoli te soki olingi basala yo mabe te kosala ngo mpe moto te ekomama na bible litaya yango wana igeo atei na loyembo ndenge nayembi boye etikali kaka fali ati avoir frere ekola hérité waza kwa jibien mpia na kofi to sensibilize mboka na bainosbi na bages fabilus na bages mawete na bages kadima na mama babarakana na barebo chulu baya tobongisa na ibratore yale muzi to sensibiliser mboka c'est tout papa Adolphe Dominguez papa Jacques Bale maman Biliabel to
sensibiliser mboka Robinho Mundibu dépliquer pombani anse boya to sensibiliser mboka biso nyonso ya fotangite merci na héritier Watanabe to sensibiliser voilà 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 ya Fabrice ayato sensibiliser voilà ya Fabrice félicitations à l'artiste. Merci. Le Congo a besoin de vous. Merci. Tu te rendras peut-être pas compte. Mon bimi hein. Et on a lobby. Tu te rendras grand peut-être maître. pas. Tika baliba kumisa yo. Ngamo be fona mi kumisa to na bombo. OK, na retiré ma kamna. Grand maître na po sate ba komele ba nzembo po yemba ye mo azo koma inspiration zo sopana ani lo kwa nzambe. Voilà. Tondimikas. Dans la robe bandela ngope. Ah t'es. Ah voilà d'accord. J'ai même ma main coupée. Tu combien? Ah ya voilà où tu es. Toké banda. Barenzambe sala po moto a vivre nango okomi ko sala ngo échanger na misolo. Voilà na katika wana. Na komo karania sote. Ola nze momo yema na batanga. Ozo remplacer. Boloko lifelo ezali kaka na liwate atape na boloko eza kaka lifelo tala lelo Isaac kabakaba na boloko tala lelo big boy na biso na boloko eloko lingi basala yo te kosala ngo mpe moninga te ndeko na ngai bare oza kolongola mpona nini olongoli te na papa to na mama na yo. Merci. Voilà. Voilà. Ndenge na yembi boye tikali kaka fali pupa faire gola héritier Watanabe jibe kofi wazekwa papa Jean Goubale aya mama Mbilia Bele Barbara Kamna aya kotia voix Rebo Chulu Anita Mwarabu bisana sato sangana to sensibiliser mboka Papa Jagoubale Ibratar yaka Mbuzi Robinho Mundibu yaka Déplique pomba Toyembela mboka Insécurité tundi na mbukuyu Bande kona biso Bazo kende kaka boye Voilà. Tu as un peu porter parole à l'artiste. Tu vas en dire quoi? Ya Roger Ngandou liboso ya kopesa message ya orchestre na yo pesana nu message oyo bandeko bazosila ya Blanchard Mosaka Dadi Mola Marco Mopanzi Sango Dieu merci paka etikali nani Francis Dibaya etikali nani merveille Rambo etikali nani on dirait Gilite Molobeli etikali Piroger, ya Piroger. La classe aux arroses, tu sais ma pire réponse sur Robunda. Kisinjora, etikali manike, etikali, voilà. Oui, bah porter parole. Mais baza, bango pe Michel abato basala ba analyse wana. Ba koma roi ba porter parole pour ba lobela pe ba artiste mususu voilà. Ba Muzaki Ndingu. Muzaki Ndingu lobela sécurité koti na mboka. Ciao. Fidèle téléspectateur, il s'appelle Yaïgué. C'est un plaisir de l'avoir sur ce plateau. Un grand merci au Code Mondial Willy Moucheni. Merci à Boss Ibra, le grand Mafuta, clin spécial à toi, Socrate. Merci à Bénédicte Lufungola de nous suivre. Jeff Bokungulu, clin d'œil spécial à toi. Merci à Ted Tenda et les Moinins. Le PDG Fernand Massala, Trésor Moutiki. Bon séjour du côté de Bukavu où tu nous suis. Et un grand merci comme ça à James Kate, Sonny Amiso, Bob Amiso, Philo Ezaou. On se retrouve tout à l'heure à Lysius. On va se lever. Merci à Thierry Kofo. Bon anniversaire une fois de plus de la part de
Dax Menayame et toute la grande équipe de B1 Music. Merci à Axel Beckham qui nous suit en scène pour moi depuis Canada. Et clin d'œil spécial à Hippo Cheboaji et Reyobi. Merci à Bobo Ntsekwa de nous suivre. Moi, je te dis un grand merci, c'était un plaisir. Pour la bande de Gognos, on a besoin de album Nayo. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, quand on a chaîne Nangaï, Binafile TV, et puis il y a une plateforme Nyoso, et on a en tout cas, consommer. Et voilà, les lobby, c'était avant hier, on a un clip, on a un leçon, on va s'abonner à la chaîne Nanga, merci Belé na Kalo Boutique Pomba Swag na Berto Matou Kalo Boutique, merci pour tout. Et voilà, on a pesi ba mbote na Santichun Silou et puis assistante na ILK maître Guy Motilo, on a pesi ba mbote et puis maître Pide Makaya Marina Poka la Tortera na Kata Turquie. Et puis, on a une créance Lusala, Bambote Belé Sika aux États-Unis, et puis maître Alfred Ngoy Désirek. Et puis, on a une Faïmbong. Voilà, allez, bon anniversaire à Tonto Toto Técourier, mon ami et frère de Kérectoire. Merci à Jackson Boliko, Manon Samela, Hervon Dekan. Bon séjour une fois de plus à toi, Rock Bokabela Bodo depuis Matadi. Merci à PK Service, clin d'œil spécial à Maman Mokonzi. Et nous allons dire un grand merci à Marius Soumaïli. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, Belou Louvadio, à Kuna Matata. Clin d'œil, ça n'est fini. Moi, je vais te laisser clôturer cette émission où on sort ensemble. Merci beaucoup. Bon dimanche à Maman Rose. Finition. Ma mère, au groupe, c'est là Maman Mbo Mambote, Maman Rose. Ouais. Bonjour Maman Rose Mboma, la maman de Papi Mboma. Voilà, moi ça me fait plaisir. Bonjour à ta mère aussi. Bonjour Maman Véro Katunaoko. Bon dimanche Maman Véro. Merci Yaïge. Dans la tournoi, moko. Au vent dans la limité. Oui. Au répéter dans la limité. Oui. Bourmès, ça me comment on est. Bourmès, ça fait limité. Va te changer. Au revoir. Il y a Papi Matalatala. Comment la punition? Yakobomba Bouzoba. Nyoso sala kangai. Bandinga baye bate. Napanza déjà sangoyo salaka gelou. Na bolingo yo linga bima diable. Envoûtement et outi wapi papi. Bolingo mingi eza faiblesse te ya papi. Matalatala. Tonto Babachi. Na koma la punition ya kobomba maladi. Oh nazobela baninga bayeba te. Na panza deja sango yanga mobali aza docteur. Docteur a motema na ngai. Nazelaki otraite nga motema. Okomi kobakisanga maladi na motema. Kolingo mingi eza faiblesse te a papi. Matalatala. Ngala lelaka matin midi soir. Mabasi na ngana nyamona. Ngala lelaka matin midi soir. Binzoli na ngana nyabangusa Matalatala. Bezimbote na tontama Yesko Konde. Bezimbote na ya tishombweni ya yae. Bezimbote na ya mai ya baleki. Sami Foma. Besalanga i Jojo Mopila Niko Swag. Général Toubi. Na Bezimbote na CG Vinci Lulu ya ya Dropenzaou. Na Leli. Les boss Kuchi na Mwanda. Et à Junior qui la baxe ya yae. Au Fradi et Miradi, ma bébé à papa. Arnaud Amilo, mais c'est l'homme mon Pierre, Naléli. Igor Wami, Faïbou, Naléli. Nalalelaka, matin, midi, soir. Mabazila, Mana, Nyamona. Na Besimbote, na Igenzinga, Voilou. Na Besimbote, na Général Etouma, Franck Wamunda. Na Besimbote na Général Désiré Moulumba. Na Besimbote na commandant Terminator Pekrim. Na Besimbote na papa na Général Kassongo. Na Besimbote na papa Kili Kipuni Obili na ngai. Na Besimbote na Sainte Makedika ma femme. Yoka propre, yoka lèvre, yoka pot. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83
ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.